Ma mission TV, le miroir du monde. Tobosani que mission na biso eza que to rendre mboka au paradis, to rendre Afrique paradis et que Congo est un jardin d'Éden. Et puis mission peut pas signer to que hôpital ten zoto no yo moko et puis ici en voilà des informations peut-être parce qu'on peut sa minute. Zamilité, c'est belleté, mais ça kaka geste. Il y a quoi appuyer ba maman pour te dire que l'économie en boka la monsieur Simba mi et pas ma maman. Dieu a tout donné à ce pays, a pesi nyonso, a pesi biso nyonso. Mais côté humain, on dirait toi na eloko mon non ezozanga. Anikia na mama Christelle remercier mingi pona acte ya sali pona biso ngwana remercier Zambia pa. Ma mission TV, le miroir du monde. evandi awa pona bokono oyo eyeli biso na mboka yango mama na biso ndeko na biso leki na biso nyonso tokobenga ye aye awa mpona kosola na biso mokie honorable Christelle Vwanga mpona likambo etali bokono ya corona evandisi mokolo mobimba a genou. Donc yango na kotika maloba tokozwa ata mingi mpona kotika maloba na honorable akoka kosola na bino mwa mokie likambo oyo ya bokono oyo eyeli biso na mboka. Naza na esengo na moi bino isusu nayebi ke bato mosusu tomonani bayema misusu tomonani nanu te naza vraiment na esengo ya omona bino lisusu eleko ememinga lelo awa eloko mpe esalaka totambola tokende partout eza sensibilisation ya maladi oyo nyonso boyebi ebimeli biso alors que tokandaki kozela yango te ebimeli biso ebandi epa bapaya ebandi na Chine eke na Europe eza na États-Unis biso pe côté biso na Afrique et au côté la biso pe na mboka na biso RDC. Alors ezo senga biso eza maladie moko bokono mo ezo boma tellement makasi. Alors lokwa biso tozana ba moyen te ba moyen makasi te ya ko soigner batu place au biso photos à la makasi eza sensibilisation na prévention à maladie. Prévention eza que to éviter kozwa maladie wana et pona ko éviter kozwa maladie wana eza simple ba minga nga ba esi biso pour éviter que maladie wana il faut que ce soit maboko mingi que ce soit maboko to monique lelo système on se maboko comme presque partout ceux qui ont la place ya se maboko exacté aux en a désinfectant air nyo so fandi ceux qui moi idée lui aussi désinfecter maboko et puis distance na sepeli pour na moni vraiment distance c'est à respecter faut en a distance au moins à 1 mètre. Na mutu ozo solo anaye bozana distance ya 1 mètre pour esala que ceux qui aza contaminé ceux qui abimisi maloba ou bien babilo otobimisa soto loba et comme la haute place oza pas contaminé mbote kopesa na mbote na liboko te ceux qui moyen eza kopesa na mbote awa ceux qui moyen eza ya kokosola boye tende to mesana kokosola boye na coude pour ceux qui okosoli boye. À un moment donné, c'est simple. C'est simple. Nous sommes longwa. Et ça va bloquer. On a nous sommes sensibilisés. Au bino boyoki. Au bino pe pourquoi pour ça maman, ma mère, ma chef de famille. Bino ne peut pas sensibiliser. Papa pour sensibiliser. Bana. Et puis kobima ce qui est le important exact. Pour ani kobima libanda. Faut faire nandaku. Pour garder bana nandaku. Ba personne âgée donc ba papa na biso ba maman ba grand-père na ba grand-mère bazo survivre vraiment te so bazu maladie ba okufa mingi donc il faut to surveiller bango po biso ndé mutu bimaka biso ndé mutu koyela bon maladie facilement nanda donc voilà ba mesure et ceux qui ont présenté ba signe au monique ozo kosola mingi au monique fièvre ezo kitate au monique ozo zama ba difficulté à respirer. La première des choses qu'il faut aller à l'hôpital. Parce que ceux qui sont en bandeli, ils ont plus facile, ils ont le grippe normale. Ils ont plus facile à soigner.
mais ce qui est comme au 14e jour, on déplace ma complication. Mais il faut y aller au niveau de 80%, peut-être même plus, au cas où grippe et puis si on peut signer, tu peux hôpital, nous autres on et puis ici on a des informations peut-être parce qu'on peut s'améliorer. Au cas où bika pe yo moko, ok donc les question car le bateau on la bobangi, mutunyo sotende à kokufa nango. Mutunyo sopete na ozwango mais tous aka mayele na façon na biso ya ko se comporter na façon na biso ya ko vivre na société. Donc message na memele bino ya ngwana wana ezaki premier message. Deuxième message to créer qui consortium to benga un consortium de femmes solidaires pour na makambo coronavirus na partenariat na ONU. Alors ONU est pouvoir que na moment oyo basi belé babande koteka bazoteka te basi belé babazaki osala mo ba misala ba bazosala te. Alors ba retena ki penga parmi basi o balobaki que non à travers yo to sunga basi ya base na yo ya ba circonscription na yo na mukie oyo monani ezaka façon ya loba eza mingi te eza belé te mais ezaka ka geste ya ko appuyer ba maman pour dire que économie ya mboka na biso esimba mi pas ba maman ba maman belé ba oteka te ba fans na banda. Donc c'est un moyen pour nous. Nga pe natali na bi nga pe naza ba ebangai naza ba maman na ngai amen awa misisa honorable naza ba tuna ngai donc ngai na ko fanda kimia ke lokola balobi boye seke mbala mo fo ke ndeka kuna yango wana lelo na ki mona bino kandi na lobi eza na symbolique bolingele kinyosto eza na symbolique eza na eloko grave te po pe tozonga na bandako loko ba pekisi pe to sangana mingi po to ke rapide tozonga na bandako. Alors symboliquement il y a de masque na bosani masque na ba milieu soza neti ba milieu public soza neti na ba wenze soki moyen za masque oyo problème nanga eza soki faut changer ka mais soki moyen eza osali masque liputa ta liputa kala osali mo masque liputa. Voilà, merci beaucoup maman le quoi yayo masque no liputa so lingo bima otambola ozu masque no olati so ozokomi na ndako longoli na pokwa osokoli otie na sima. Donc usage port ya masque pesa très important. Relax Jacqueline Simbi papa kiba chef c'est bon. Ok. Oui. Vanessa Mix. Landina Dorcas. Nifi. Anidia. Léa. Yani Tangam. Pichuna Papa Blaise. Pati. Maman Pati. Sola. Sola Massimo. Arlette Andrine Léa Magali Wemu Andrine Magali Kelia
Merveille. Mireille Kengu. Mireille. Et Mireille Kakongo. Kankou. Kankou. VS, c'est Rémi. Bien Diego. Matete. Yosafin. Matete. Yosef. Lamine Mwini. Brunel Mazim. Dora Matoumé. Yolande Chobo. Gloria Sikata. Lydie Bidi. Maïk Dimou. C'est ça, Maï. C'est ça. Brinel Passeni. Janine Ekila. Ituna Wanga. Yanjouzi Hélène. Mandouzi. Mageta Ipaseni. Richard. Mami Akake. Maïlé Kandi. Maïlé. Honorable Akani Sibino, coronavirus ezali awa moi cantine, moi café, a expliqué bien nini boko mibatela na confinement oyo coronavirus bokone ko tamboka na biso Congo nini ko koloba pona ye. Pona mama Christelle, remercier mingi pona acte asali pona biso. Yangwana to remercier Nzambe apambole mingi abatela elongo na biso nyonso. Yango to remercier mingi. Nzambe abatela. Ningi honorable Christelle Vansi ko kanisa bien pona bokono oyo Kishasa calamité ba de masusu te. Message nous allons passer pana ye. En tout cas, na remercier mingi et surtout que tombé jour à Pâques vraiment a ressuscité en nous babilo mususu et tobande ko ignorer ko tambola ka bongo ko kende wenze ka bongo en tout cas eko ressuscité biso babilo comme mususu en tout cas to sepeli to pamboli nzambe pona nzamba ba accélérer belé vraiment to sepeli makasi. Ningi honorable Christelle Vansi ko kanisa bino coronavirus oyo molobeli bi oyo ndeko voter atanga mbula alobi ka na base na aya moi cantine moi sucre a expliqué bien ndeko ko batela na bokono oyo na mboko na biso Congo message nous allons ko pesa ba Congolais to bolanda biso na ye moko pe. En tout cas na sepeli na ndenge yoko tala biso ayeko pesa biso pe makasi ya koyeba ndenge tokobokola bana na maladi oyo na ndenge tokosokola maboko ndenge tokozala na kati na foyer tofana na banda en tout cas na sepeli mingi na oyo pe azui ayeko pesa biso ezali esengo mingi pona nyonso wana en tout cas tosengi merci. Merci. Mbote maman. Mbote papa. Ningi honorable Christelle Vanga Rouge ko remercier bino ba maman bokne ko voter moi cantine moi sucre moi loso message nous allons repasser pas na yemo ko pile ba Congolais tout ba ko kanisa ke bokono oyo lokuta te to sepeli en tout cas ezali ya solo mokono wana ezali ya solo ezali koboma en tout cas nyonso tozomona tina TV tozomona ngo pena ndenge ezobomaka merci ndenge aye kosunga biso sungi biso makasi penza mpona kosukola pe maboko po na bana bakoko donc en tout cas na sepeli makasi penza. Merci le ba moko pona ye
mwana bino bandal ndenge ya kotala bino. En tout cas nzambe asunga ye bisika nyonso aza kokuta na misala na ye. En tout cas nzambe asunga mwana biso wana. Bote papa. Ndenge honorable Cristal Vwanga mama Tabita uti ko servir bino mwa cantine pona confinement o bokono e kwena mboka na biso Congo. Eza ndenge nzambe asala mokili na ye e brusquement ya kanisi base na ye message nous allons repesa. Tosepeli mingi toza desengo tala kaka soki moto aye kosongo na ntango ya pasi il faut tala moto wana malamu topesi nzambe merci abakisela ye susu ebele na oyo yazangaki. Naka mama moko aleka liboso asambela na mpona maladi oyo ya corona po eloko biso ebundeli toza nango apart tosokola bamaboko bamamu nyonso totiango mpe na maboko ya nzambe yango tokosenga na mama moko oyo akokosala losambo aleka no liboso asala losambo. opesa mbongo na bakabota nini tozala kozesa priere. Nzambe tata bokasi bonso papa na lola tokomisi yo nzambe malamu papa yo yeba mokola lelo tondi yo na ndenge otindeli biso mama na biso Christelle nzambe oyo aye kobenir biso papa azanga eloko te nzambe alola pambola misala na ye pambola libota na ye kolo Yesu Masiya tika ete biloko apesi biso kolo mpona kosunga biso na maladi ya corona. Seigneur Jésus toza bana na yo nzambe alola maladi oyo nzambe ekozwa moko te na kati na biso awa nzambe pesa biso mayele sunga biso na baconseil nyonso tolandi awa papa tosalela yango kolo Yesu Masiya bomba biso ekozonga biso moko na biso ayeba kosalela makambo oyo nyonso tolanda awa po ete maladi oyo ya corona tolonga yango mpe kozwa moko te na kati na biso na kombo na Yesu Masiya toyebi biso banso. Merci Seigneur Jésus. Oui, c'est plus mieux. C'est bon, attends pour ça. Je vais quand même voter, hein. J'ai eu ma voix, félicitations. Ça évolue au Parlement? Oui, on est là, on peut pas. Extraordinaire. Il y a trop de bruit, mais il n'y a rien. Tenez bon, hein? On espère que tu vas tenir bon, Christelle. Christelle, il faut seulement tenir bon. Il faut pas qu'il y ait... Il faut qu'il y ait de l'opposition. Il faut tenir bon. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on attend de vous. Tenez bon. Attends, là, ta mosquée, là, oh, maman. On ne peut pas être égoïste à ce point quand même. Non, pas faire comme ça. D'accord, je suis pas ton photographe.
Bon, attends, tiens, quand je te prends la photo. Excusez-nous. Votre mot? Le mot, c'est je remercie, j'invite tous les Congolais à plus de réflexion. Dieu a tout donné à ce pays, à Pessi Nyonso, à Pessi Biso Nyonso. Mais côté humain, on dirait toi n'est comme on nous zanga. Côté Bomoto, où sont les Congolais? La haine, la jalousie, la méchanceté, et continue à Katia Congolais. Et comme ça là que Tobo ça ni même mission à Biso. Tobo ça ni mission à Biso que to rendre Mboka au paradis, to rendre Afrique paradis et que Congo est un jardin d'Éden. Tant que nous ne serons pas unis, tant qu'il y aura toujours des coups bas entre nous, des coups bas. Oh Azoluka, comment je vais faire pour faire tomber celui-ci? Mais tant aux attendez ni obong samboka. Toza muto mutaza na parti na ye, mutu na mutaza ke ngai selon ma conviction nanga naza kotol. Selon ma conviction nanga naza na gauche naza na droite, mais dénominateur commun na biso nyonso. Eza Congo, c'est le Congo. Et le Congo à un moment donné a to Mathiso kanisika mutu aza makila na ngai. To luka intérêt, to luka place biso nyonso to telemela. Et c'est ce qui devrait nous préoccuper, l'état de notre pays. Et ça passe par l'amour. Objectif, il y a activité à l'élo, nini okokoibisa. Objectif activité à l'élo, eza groupe moko ya ba femme il y a organisation de l'Union africaine. Donc il y a deux groupes. Eza ba maman Bazaïba, ba maman Marie-Madeleine Kalala, bon baza neti ba pionnière, bon baza na groupe ya ba maman. À l'ébiso toza na groupe ya ba young lady, il y a les jeunes leaders africains. Ma mission TV, le miroir du monde.